Bonjour. Pareil, oui. Je vais vous... Nous sommes là en direct, nous sommes dans un avion, et si nous sommes là, l'élément Oyo, et nous bisabino que nous sommes là, comme d'habitude. Donc on peut s'habiller dans quelques instants les images de notre arrivée dans l'aéroport Yagoma. Et puis, la situation l'équipe de Komiapi a marché pour Nayango, ils ont combattu parce qu'ils ont Moussala. Est-ce que l'élection est matin? C'est encore la question. Merci. Nakati avion, Tolingi, Tobetama, Isolomo, Omuke, Namoyamboka Vital Kamere. Là, tous en ma patate, Kende Goma, et pas Iwapi, Bazali, Kokende, Namoyamboka Félix, Antoine Chilombo Tshisekedi. D'autres Namoyamboka Vital Kamere, d'autres Nakati avion, tous Kende Nagoma. Lancement de la campagne Salima qui n'a qu'un look. D'abord, dans l'Union lecture, au PSA bilan, il y a des centres dans le lancement de la campagne. Et pour aller calmer le capot, il y a des courants au moment de la misère, il y a Solo, il y a Congo, il y a Kinshasa. D'autres mondes, les ambassades ici, Mboule Noki. Tout le monde il y a Solo, sur l'équipe, il y a 4x4, Fred Ndakaka. Mais tous ça pour regretter les camarades, il y a Moko, il y a la chaîne, il y a IDPS. Il y a des gens qui ont été akufi. Tous ça pour senga Nanzambe abattre la molimo nae, puis ba condoléances na famille nae. Mais à part ça, population ba yambaki biso malamu, puis ba l'accès ya solo ba la démocratie. To lebite que tous biso moko na terrain, ba to musu ko bazali. Mais ba yambaki fativite malamu, surtout président candidat numéro 20. Et ba se peli ko mona ki malgré mbula, ba ena se mbula. Avant tout que les couleurs, tous ceux qui peuvent la jouer longo, tous ceux qui pour consoler la famille. Il y a Sainte Nakanisi, dans l'Emba, moi nous avons bomaki, dans Soudan, dans Bissou, dans Kengela, comme moi la classe à l'université, c'est ça qui se passe mingi. On a ce période comme on a qui est président Félix, Azara Souci, il y a la Pembeni, il y a Baïba, la passe, Azara compatissant, on a Kanisi, on a Kanisi Biblia. Zaka musolote so la kisi moto bolingo pe tanga na pasa malamu awa sikoyo tokende sombele suka ya bisanga yemo romona ngo to kondima nakanduka nyonso ezalaki ka malamu te na sortie tomonaki bato bakomi kobelela yo moko kitiko to bato kotambola balobi baluba il faut bozonga na tikapa awa bato ya bandundu tomonaki baincident. Qu'est-ce qui s'est passé donc quand Luka balingi binote? Eh bien, ici, les acquittés, ceux qui font personne, balobi, baluba, bazonga. Voilà, ils ont dit que... Est-ce que les gens ont dit côté parce que bazaki ko benga na baluba. Au moins, si vous voyez mon moment qu'on comprend le deux. Dans un discours, il y a Mbappé. Oui, que Maréchal Mobutu a tiqué la Gabiso et le vote bengi unité nationale. Congolais, non, c'est pas union Azali, pas naïe. Biloko bako kotse ya biso ezali biloko to pesa na mote pe heureusement zaka bana mike na mona ya 8 ans ya 12 ans bango moko baza ko ganga mo ya beti maboko donc ça peut moi confusion et ça lui peut eloko moko te l'essentiel est que tokendeki tomoni population à ce pays pe tokenda kaluko bandelité tokenda kaluko ya suka place kaluko suka kana ebele ba ateke quartier za kana sasa ba commentaire kaka c'est au Komaki. Mais qui ça c'est un projet qui déjà depuis le 27 parce que je suis à mon avis. Donc vous considérez que le divorce est consommé totalement entre Binona et Batoualamuka? Divorce, c'est-à-dire convergence parallèle. C'est-à-dire que nous devons combattre la dictature, nous devons faire alternance. Convergence parallèle. Et la Pekisi, Moko, il y a Fativite, il y a Cash à attaquer la Muka. On a Ebozade Muzoba. Ils sont les mêmes Fativite. Ah, voilà les alliés, si vous mettez rien à pression, moi d'emploi d'amour. La fatigue vitale. Oui. Au moins, si vous avez dit que ça, vous l'avez pas. Oui. Vous avez monté à ma belle soeur, mais il fait vite. Vous l'avez dit que vous avez 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 dit que vous avez
pe yo mokolo ozongisala kimotosi ya misato sombeli activité ezopesa yo courage ya kobunda puisque vie eza facilité vie eza kobunda aire nyonso mpe ekopesa yo conviction ya makasi ki okolonga esi balobaka foi edeplasaka montagne te biloko biso tosala jamais tokosala eloko osaki totia nzambe liboso avant avion epumbwa natangi matière natangi filivière natangi colossien mpona kosenga na nzambe tozokota na ville ya Goma nzambe salisa biso ville oyo tozwamo na contrôle na kombo ya Jésus Christ. Donc vous assurez que okoyamba malamu ozomona ke ERS Emmanuel Ramazan Shadari peut-être akolia bino kote kuna parce que toki kuna ke donc ba terrain na ende bisika tozokende ekozala défi ya Vital Kamerhe vis-à-vis ya population. Oui, je la vois que ta discussion là Maréchal Mobutu a dit l'aigle vole tellement haut que la bave du crapaud ne va pas l'atteindre. Si on a joué mon corps, on va mikitsana ni kwa mwana tokotala ngo mukolo te mwana tokotala ngo na ribe peuple mtoka na kita na yo eloko tozokita tokomeka kokompare soki eza ya komata to eza ya kokita okomona apres Goma ekozala apres Goma tokende Walikale Walikale ebele bakoma kuna te eza place mpona okoma tokende kuna Walikale apres Walikale Bukavu tosala axe Kabale Walungu tokosala Ijwi tokosala Uvira Baraka Fizi na Mutuka tomona insécurité na biso tomona mpe pauvreté na biso po toyebisa bango ndenge tokosilisa yango sika insécurité wana bozobanga te ke zone rouge bobanda kokende na banzela babituka ekopesa bie bato bavanda kuna bazali bakongoli lokola biso so biso batolingi kokamba kongo tokomobanga kokende kuna seke tolingi bango te fo tokoma tomona. Peux-tu m'expliquer à quoi il dit la fermeture de l'ambassade aux États-Unis? Est-ce que l'élection est à la tour ou est-ce que c'est salut? Là, il y a un peu de temps. Il y a un évité dans le bacarité. Tu as dit qu'il va communiquer, il y a un peu de temps. Tu as dit qu'il va communiquer. Il y a un milieu diplomatique. Il y a un micro. Est-ce que vous allez bien tous au moment où kasi yango tobisa bino stratégie ya malamu fale koloba tondimi machine sikoyo totala nde bakosalisa baélection puisque wana ndozela biso toboya yango mpo baloba opposition nde baboya élection esalema bakangami sikoyo na motambo ya bango moko mais ce que soki esalimi te bokosali tosali peuple bakosali yino loyebi yango oza na réponse. Merci beaucoup. Merci wana koyele pongo. Merci bandeko balandi moi interview à chaud toza na kati avion na nzela ya kokende Goma. Aujourd'hui programme, nous allons devoir essayer d'avoir M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'il va nous accorder là où il est avant que nous puissions atterrir na Goma. Voilà, moi Lamboka Vidi Timanga Mbote décollé na kati avion okoti kosala moke na kati avion tozokende Goma oza na suite ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En quelle qualité oza na suite na ye? Eh bien, pour le moment, c'est en tant qu'allié. En tant qu'allié, il y a lutte toujours menée contre Moutounio Saïbi et sa dictature. Donc, Olingi Lelo m'a changé. Dans du changement, Félix na Vital Bazokumba. Les autres qui Liboso, les autres qui Goma. Et j'espère que ça va tourner à Est Mobimbango, il y a Mboka, ensuite donc les provinces orientales, Katanga, Maniema, Kasai, etc. Voilà, Bissoto Kakike Vidi Timanga porte-parole, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Si pas porte-parole, il y a Cash. Écoutez, je pense que jusqu'à preuve du contraire, on a nos documents ébimité. Donc tant que le document est limité, il n'a pas eu que tout à tout le terrain dans sa porte-parole, il y a candidat président de la République. Voilà, monsieur Vidi Timanga, toujours qui est à Goma, Nassima a lancé campagne à Kanluka. Certainement, qu'il y a eu moins incident, mais on a su je pense. Ouais, comment on y a mis un incident? Bon, les gens ont quand même parce que on a kanisa qui incident et à partir de Bandeko, il y a FCC
mais étonnamment eutaki bandeko ya lamuka. Ok, bango na biso toza na etumba moko eza etumba contre dictature oyo. Donc nakosepela mingi à l'avenir ezala lisusu bongo te. À l'avenir tout anaka mituna bato oyo baza na ngambo mosusu. C'est ça l'essentiel lelo. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le pressentiment nous allons par rapport il y a place de Zokende, Nazo Sengayomba, au deviner en quelque sorte. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Baye, Makisasa, c'était plein. Ouais. La police était incapable de donner le nombre de gens. Oyo Bayaki Wana. Awaskoto Zokena Goma. Et Kokis, ils ont pressentir que Kokitisa, moto Bamona Kinakin, Toko Matissa. Na banza moto yango ezo mata komata ekokontinue kaka na allure oyo tobandaki. Kinshasa ezalaki fief na bango mibale, fief ya ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Vital Kamerhe. Nde tozokende est kuna mpe toyebi ke ndeko Vital Kamerhe aza na makasi kuna makasi wana azokobakisa yango na makasi oyo ya UDPS na Félix Tshisekedi na baalie nyonso oyo bazali na kati ya etumba oyo. Alors, préparatif des années côté à part Est et côté à Kassai par exemple, aux Anabaïko. Nabanza na Kassai déjà babandaki campagne na ndenge na bango moko kaka ndenge esalimaki mpe na Katanga mpe na bamboka misusu même esika tozokende na Bakivu na Es Mobimba toyebi ke bandeko oyo tozosala bandeko misusu balobi bakosala bacampagne à l'américaine, misusu balobi bakosala campagne du pouvoir. Biso tozosala la campagne populaire, la campagne du peuple. Et peuple aza ye moko kosala ila biso campagne. Oyebi toye na bambongo ebele te, toye nde na motema munene pe volonté ya okende ti na suka etumba oyo. Et population mobimba oyo lelo basi ba comprendre que ba souffrir pendant plus de 17 ans lelo baza na posa ya changement. Yango to bengi quand na biso eza quand du changement po tolingi penza rupture ezala na oyo elekani tolingi makambo ya sika pe ya kitoko ezala pe peuple na biso mboka na biso mobimba eza na besoin ya yango. Est-ce que vous croyez vraiment à l'organisation des élections parce que na komi koyoka makambo ya ke bato basolola ainsi de suite, vous croyez vraiment l'organisation? Oyebi stratégie na biso ya koloba tokokende avec ou sans la machine po toyebaki mpe ke bandeko bazalaki mpenza babongisamaki mpenza malamu te mpona kosala baélection oyo tolobaki toke na bango ti contre mur tokotia bango contre mur yango nde tozokende na bango biso toza na oyebi campagne na biso eza campagne de porte à porte elobi nini eza te ke bacandidat président de la république bakoleka ndako na ndako na ndako na ndako non mais la population elle-même azokozwa mokumba oyo ya kosalela biso campagne parce que ayebi ke le 23 élection il faut esalema batutaki tolo balobaki bakosala yango batieli biso bamachine toyebi oke botya bamachine tosengi bolongola boboyi kolongola c'est pas grave tokende kaka bolakisa biso ke machine wana eleki population na makasi. Au-delà de ça lelo tozokoyoka ke na mboka mobimba c'est 60% plus ou moins ya bamachine oyo ezali dispatché totikali ata na ngonga moke c'est qu'une question de 17 jours je pense avant tokoma na mokolo ya comme une vingtaine de jours avant tokoma na mokolo ya élection wana nayebi te na mboka na biso oyo ezanga banzela oyo ezanga bavoie d'accès oyo ezanga électricité courant eza te banini bagroupe électrogène nano comité na bisika nyonso esika il faut banini comment on appelle ça bakite électoraux ekoma nyonso wana esalemi nanu te bakokokango ndenge nini yango tozokende na bango malembe babonaki biso bazoba tozokende na bango mpe ntina suka totala esika bakosuka soki esalemi te bokosala bazwa batire baconclusion na yango batire mpe baconséquence na yango en tout cas à partir du 24 donc le lendemain du 23 soki basali biso élection te bango moko bazala mpe na moi comment dirais-je un réflexe puisque bazomiloba baza homme d'état bazala mpe na hauteur ya ki homme d'état démission mpe ezalaka na kati ya makambo et on peut trouver d'autres solutions pour l'intérêt de la nation. Et là, biso tolingi te tokota lisusu na cercle de violence, tokota lisusu na cercle de yabitumba, toza posa te makila ya ba congolais tanga lisusu. Et là, tolingi te nde yango wana. Ya bayo que la population congolaise balingi changement. Continuité ndenge batie na ba pancarte na bango ya minene wana, population azana ngo besoin lisusu te. Merci beaucoup mon Mboka Vidie Timanga. Natondi bino botondi. Merci. Sécurité te à est.
ndeko na biso eza mboka na biso esika ya sécurité ezali eza devoir na biso tokóma te kuna tokobunda tokokende ntina suka population eza na este oyo izo kosubir bainsécurité wana est-ce que baza population na biso te soki ndeko Félix Tshisekedi aza na posa akamba mboka mobimba akokamba mpe na baoyo baza na insécurité il faut sentir mpe insécurité oyo ezali na esika wana kobanga ezali c'est normal tobanga toza na banduki te toza na nini oyo babengaka appareil de l'état te toza basange omoni tomati na pepo kaka na bandeko bacivil ndenge tozalaka toza na bavion na biso te namoni même bato ya FCC Ferdinand Kambere boza na bango wana absolument donc toza na biso bato ya population toza na biso basimple citoyen mais toza na posa tozala au jour le jour au plus proche ya oyo population na biso ezosouffrir alors oui toza kobanga insécurité na est mais na eliki ya nzambe mpe na courage oyo toza na yango tokokende mpe nati na suka ya bisika wana. Merci. Merci, Ndeko Elisa. Merci, Bandeko Balandi. Je dois revenir vers M. Vital Kamerhe pour cette question importante. Est-ce que l'élection Kozalate, qu'est-ce qui se cache derrière la fermeture de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pendant tout ce temps? Merci. Bandeko Balandi, ça qui vient que boulot et boulot. Kolingi toza mwana mboka Ferdinand Kambere, c'est Azamoko ya FCC. Tomoni pe na kati avion tomeka kozwa mwa point de vue na ye par rapport ya maponami na oyo ezali kosalema mbote mwana mboka Ferdinand Kambere mbote Ndeko Elise na kati avion boye bokutani na baopposants. Comment vous vous sentez là? Très très à l'aise, c'est la démocratie en marche dans notre pays. J'ai rencontré mon ancien secrétaire général, le président Vital Kamerhe, qui est le président de l'INC. Je vois son candidat Félix à côté de moi, donc dans un même terrain, au Grand Kivu. Vous êtes salués quand même. On s'est salué. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Non, on est des adversaires et ce sont des arguments les uns contre les autres. Le programme des uns contre les autres, on va bien le présenter à la population, c'est à la population de faire le choix. Coïncidence ou c'est un plan organisé d'aller avec eux? Non, vous savez qu'il n'y a plus que 21 jours. On doit pouvoir bien être partout sur le terrain. Je vois mon ami DMCR à côté de moi, donc je ne suis pas seul dans l'avion. Ils sont là, nous sommes là aussi. Ok. Les élections le 23 décembre, vous y croyez? Bien sûr. On ne fait pas autant de déplacements, on ne déploie pas autant de moyens si on n'y croit pas. On y croit et surtout que c'est une exigence de la population qui est le souverain. La Constitution le dit, nous croyons à la Constitution. Ok, face à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Martin Fayulu, vous accordez assez de chance à votre candidat? Oh, notre candidat, vous savez que notre candidat, lui, a des bases solides, une fondation solide. Il part des fondations qui ont été placées par Joseph Kabila Kabange. Vous le savez, il a réunifié, surtout quand nous allons à l'Est. Toute la population sait que ce pays, sans Joseph Kabila, il serait déjà émietté à morceaux en faveur des pays voisins. Donc, ça c'est une base solide. Il a entamé, malgré les tensions qui pouvaient exister dans tel ou tel autre territoire, mais il a continué quand même à ouvrir les chantiers sur tous les fronts. Il a été sur tous les fronts, diplomatique, politique, et ce pays est en train de remonter. Donc notre candidat Ramazani, lui, monte sur des chantiers qui sont là pour continuer à bâtir. Voilà. Entre-temps, les gens sont en train de mourir à l'Est où nous allons avec vous, à Ferdinand Kambere. Vous pensez que ces gens-là peuvent encore vous faire confiance? Oui. La population sait que les ennemis du Congo ils sont nombreux et ils viennent de partout. La population sait que ce que ces ennemis cherchent, c'est vouloir les exproprier de leurs richesses. Mais la force de cette population, c'est qu'il reste cohérent. Il reste dans l'unité. Il sait que c'est dans l'unité qu'il va pouvoir vaincre et pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce que Ramazan Shadari va faire, ce que Kabila n'a pas été en mesure de faire? Ramazani, Kabila est venu planter. Il a fait, je vous ai dit que Kabila a réunifié ce pays qui était déjà en morceaux. C'est l'histoire de notre pays. Ramazan, il vient lui arroser. Parce que vous savez, il y a toujours ceux qui s'aiment
ce qu'il plante. Il y en a d'autres qui viennent arroser. Lui, il vient arroser pour que la plante croisse et qu'elle porte des fruits à faveur de tous les peuples congolais. En toute conscience, M. Ferdinand, je vais vous laisser. Est-ce que vous avez vraiment un discours à tenir vis-à-vis de ce peuple-là qui est en face de vous qui vous regarde? Ou bien c'est juste un discours égoïste qui vous permet de vous retrouver encore une fois davantage et que ce peuple-là continue à souffrir? Mais le peuple, vous le savez, la vie, c'est un combat. Hein? La vie, c'est un combat et on se bat tous les jours. S'il y avait une vie du ciel qui était sur la terre, il fallait me citer un seul pays qui serait comme ça. On se bat aux États-Unis, en France et partout. Et le Congo, ainsi que le peuple congolais, ils se battront, ils continueront à se battre pour bâtir ce bonheur-là. Merci M. Ferdinand Kambere. Merci Ndego Eliezer. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, on a toujours bino moko ya batu ya FCC. Donc qui est, est-ce que vous avez un discours? Est-ce que vous avez un discours te? Nini Ramazani ya kosala oyo Kabila koki kosala te? Mituna touti kotuna ye yango wana. Alobi peuple moko ayebi, peuple moko kaka nde mutu ayebi. Merci. Eza responsabilité na bino, botika la brancher na lobaki na bino malembe boko yeba yango. C'est maintenant que votre sort eza la maboko na bino. Merci. Dans 10 minutes, nous balobi, c'est déjà dans 8 minutes, toujours quitter la Goma pour faire vivre bino comme d'habitude. Botika la brancher, eza musala. Na biso to ke Goma, campagne bino bosala la kisasa. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Mbote. Mbote ndekode. Ozo ba interview avec Nini. Non, mais interview avec toi. Na limikaka. Na limikaka opesa moi message moko parce que oyo ezali kokende déjà directement message moko na bandeko oyo batikali na Kisasa baope baza na Goma bao bazozela ye na bisika mosusu. Non, mais tokosala tout okoma bisika nyonso napesi mbote kaka. Voilà, tokokoma partout, tokomona na bato nyonso, tokosola, tokoyebisa bango tina ya fativite na maïma sotobombeli bango. Voilà. Voilà, vous croyez vraiment aux élections, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Ah, aux autres, même la zone d'insécurité, vous y croyez? Non, mais on veut voir ces zones-là. Il faut tout le monde a rendez-vous. Tout le monde a comment, dans quelles conditions ils vivent. C'est comme ça qu'on va les aider à s'en sortir. Vous croyez aux élections cette année? Nous, on va aller aux élections. Ceux qui sont invités, il y aura des responsables qui devront payer la note, c'est tout. Merci. Ça va. Voilà, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ba exclusivité ezalaka ndenge wana parce que biso soki tosalite nene ya kosala. Nous sommes à 3 minutes ya kokita na Goma. Na nsima nango nakoya kopesa bino Martin Fayulu Madidi mpo nalobaki na bino ke ka ndenge tozweli bino Kambere toza na liberté ya kozwa bato nyonso moto na moto apesa point de vie na ye oyo bakongole bakozela eza makambo échange bazala malamu balia batonda. Ferdinand Kambere alobi nyonso eza malamu peuple ya este bazosepela parce que soki Kabila azalaka te mbele mboka esi ekei tokoyeba mpe bango bakoloba ndenge nini balobi Kabila alonaki kaka Ramazani azeya kokolisa mpe kobuka. Kambere aloba soki Kabila te candidat mosusu aza te nde question tobosani kotuna ye me tokotuna ye kaka tozokende na Goma. Merci tokomonana. Merci bandeko balandi mpona bino tout bokolanda biso à travers le monde eza mosala bino bopesa biso tant que loi epekisi kosala te nakozala député nakosimba micro. Merci. Asante na kuwahi.
aller à Goma pour prendre votre correspondance. Le prendre. Et c'est par rapport. Excusez. Merci, monsieur de l'UNC. Je suis également d'en parler. Il y a dans la ville de menace où malgré la pluie, je peux voir à l'extérieur. Il y a un on a déjà voir mesdames de la folie. Les gens pensaient que... Monsieur le Président, qui parle. Et voilà, ndeko balandi toyuti kokita na Goma wana bokomona toza na kati ya Goma. C'est ça l'ambiance. Toza na aéroport ya Goma, l'arrivée de Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On n'est pas encore sorti. Bientôt là nous allons sortir et on va vous dire quoi. Merci. Excusez-nous parce que nous sommes venus en courant là. Voilà. C'est cette ambiance-là, en direct de Goma. Ceux qui sont au salité, banani bakosala. Merci.
soki oza lisolo moko ozobengisa bacongolais donc olobi bacongolais baya oyoka lisolo nini eza awa le 9 décembre. Bon, le 9 tu as invité RDC Monde, donc RDC Monde akoya wana Mulhouse, donc tu as invité bango pour baya tout sur na bango pour comprendre c'est quoi l'RDC Monde. RDC Monde banani bakoya pona o bato bakoya koyoka po bato baza na mituna ebele oyo bamitunaka. Si tu bien si y a staff mon RDC Monde bakozala awa. En commençant par maman présidente Pauline Lumumba, donc akozala pe donc ye muta présider séance conférence wana. Donc voilà, donc vraiment tozo senga bino boye belé parce que les ali kambozo concerné vraiment biso nyonso tout ba congolais. Donc RDC Monde eza ya yo, eza yanga, eza ya biso nyonso. RDC Monde ya yo yanga ya biso nyonso initiative ya malamu il faut to tombola, il faut peut-être to poussango, to bendaka te mais faut to poussango pour RDC Monde ozana biso balobi, olobi le 9 et ozala le 9 décembre donc na 15h. Le 9 décembre na 15h awa na siège ya ba congolais, sika ba congolais bakutana kana na adresse ko pesa adresse ko na ba ko ba Basel ba ko ta 37 rue des Abeilles. Donc 68 200 012. 37 rue des Abeilles, 68 200 beaucoup de place ba congolais ba kutanaka à Champagne. Na siège ya ba congolais place association Je suis congolais bazalaka. Awa. Donc eza place à Bungate, marché za pembeni awa utunika rue des Abeilles. Pangi ko bakisa pona bandeko ba oya bandeko banani kala ba congolais ou bien ba oya pe. Non, tout ça qu'on invité bande cognos surtout na bami à Congo. Mais le problème c'est que ils ont un problème là sur congolais donc on a vraiment des besoins des congolais. Donc tous aller belé et puis voilà quoi. Voilà, ils ont histoire na biso moko ba congolais non d'abord. Congolais ko zanga te ce que zangi c'est que pour za na doute na yo ezali kama ba congolais surtout to la tango. Ndeko ndenga ba oto te abiso lelo to reconnaître la mérite abatu. Il faut tout reconnaître, tant il faut tout reconnaître Eliezer, tant azo bimisaka ba initiative ya kitoko boye. Asali pona yete, pona famille na yete, mais asali pona biso nyonso ba congolais. Faut tout zo to tombola ngo. Faut tout bana reconnaître tant baza bomoy. Ndeko Eliezer, merci encore na initiative oyo. Tozawana pona kusene, je suis congolais na Mulhouse, baza sima RDC Monde.